na silvala sangi bolingo yozeli singa mula ebele ngala patiente lokola ba Kristo bazelaka bozongi ya mwana nzambe ya chobotulu Nyarantiko mulele Nalela Jordan Ekusa Jimmy Ngoma les petits musique n'a pas un mois baisse la ça beaucoup contredire na banda parce que tu es bara musique à Congo à l'époque tout ça au top hein mais les lots par rapport à bon bah peut-être il faut accepter que les lots sont du couple lobby ça bah camerounais bah ivoirien ainsi de suite maintenant les lots selon nga aux engagés kenga na omona que toi na moi baisse muké on a moi baisse par rapport à la polémique ils ont ça sima mais bah la polémique on a monté ça là ndoule moi je pense pas pour tonton j'y vais tant yo somba CD pour yo la polémique to yo la musique voilà to yo la musique to yo la polémique c'est-à-dire to betande musique ba to juger par rapport à musique parce que yo sokoza maçon ba juger ba robengi ça par rapport à ningo zo tongela ya te que par rapport à ningo zo loba ah jo loba bien kotonga ndako kotoko loba ni kotonga te ko loba o te mute ça la musique donc je pense que polémique et ça base les lots il y a moi baisse dans le Congo lelo je pense alors namboka na bino kuna na Allemagne ba mila ya boyoboza bokoza moi ba combien ba mila moi ba débutant moko boye moi au pena ba na posa moi ndule na bango la reconnu na niveau moko boye voilà ba ba banda carrière ba mila ya boye na kanga moko donc on a mis le Zara Yomoko jeune artiste. Milan a évité son Milan soit Zabima. On a tano soto kokana. Donc moi ba soirée Zara Yoka Mutuno. Na Milan ba Milan de ba rangamu. Non, artiste bon. Balo somade sou kwa nga ba na bango mais ba Milan rangamu. Balo somade sou c'est quoi? Pour na bota ngande kombwa. Pour ba roma okangisa batu yo ebit état de droit. État de sayo to lingi biloko wana te. On obikaka bolimbisa na bengi mutu made sou te Zara par exemple ndo ba c'est ça poto on a poto en Europe ba ko chona catégorie on y so ba lingo changa yo chinga na catégorie tu as posé question nga pe na ebite o ka bon ba lingo changa ba chinga kaka ponga vraiment mama na maîtrise ango te bato ba chaka wana ba chaka so be ba lo ba deuxième catégorie ba cheka nyo so makam mais essentiel dans ça la kaka pona za popona nzambi na za apport na ngeza kinga parce que faut y bati kinga yo wana kana tunenge kinga o kinena biso na koyemba mutubusu peut-être pour na pesa yo ouverture peut-être ya réponse mutubusu le bano tonto par rapport na ngapela na ndule na mone ndule ngo ndenge zo kendele ndenge zo kendele lelo oyo ngana yena sala moi ndenge morobo yango na tuni apport na yo na ndule lelo oyo ba vena yo bazali awa ba Suzuki ba vena yo bazali awa ba Nokolias o baza ba artiste ya danger ba beta ba Bercy ba beta ba Olympia ba beta ba Zénith bazali na mboka oyo mais vous allez comprendre que baza na fonctionnement ya vitesse tendenge zalaka en Afrique yo siko non seulement aux ana identité na nuana na nuté en fait tu n'as jamais marqué dans l'histoire na culture ya mboka na biso aux ala ko la débutant o azobanda Bah oui, hein. Normalement, il y a des gars là. naturel awa toza en ligne www.awa toza
75 11 10 975. Pour l'adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banaburat. Pour la COVID Sadamolais, Mpende Sinapetolo, Sumba Gam ya Pomade Awatoza, Massé Yamona Baparti Oyo Vimba, Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez! La pommade Awatoza, moi ça n'a pas connu qui bocole. La pommade Awatoza. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Messieurs, bonsoir, merci beaucoup de nous retrouver chez vous. Vous êtes tellement nombreux, vous qui avez choisi tonton de la presse congolaise, Juvenal Kibala, Kibala Lé, Yaba Kibala Chou, comme on dit ces derniers temps, que même si la récréation nous mélange, chacun connaît sa classe. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres, vous qui avez choisi Elengi Yakongo TV officiel avec Tracy Mbelenga Pro, la main magique. Laissez-moi de vous dire un grand merci. Nous débutons cette émission avec l'actualité musicale, mesdames et messieurs, le 13 février 2021, You Arena avec le mâle dominant de la musique congolaise, Kofi Olomide. Il est déjà ici à Paris, à cela quelques temps. Nous aurons le temps d'en parler avec Kofi Olomide, ce qui occasion et Pesa Melibiso. N'oubliez pas, si tout va bien, au mois d'octobre, la sortie officielle de l'album Légende au Batutu Bazozela. L'artiste présidentiel de la République démocratique du Congo, héritier de la musique africaine, étoile brillante de l'Afrique centrale, Monsieur l'ambassadeur suprême de la jeunesse, Goga Yatembe, l'homme qui a mis à genoux l'Atlantico de Luanda, l'homme qui a déplacé tous les combattants à travers le monde sans distinction aucune, le seul et l'unique artiste congolais qui amène la rumba congolaise au sommet du monde. Il est ici à Paris depuis le mois de février, confinement, écoutez, dans studio Balamoko, mi-ange, mi-démon, tout le monde en parle. Enfin, fini la récréation, Moussala Siko, Elie Bandabiloko, Elana et Lamami pendant plus de 4 ans, et comme déjà Nasuka. Bon, qui déjà tournage, il y a premier clip au Nzembouba Yembeli, Madame Deborah Luando, il y a Deborah, la femme la plus influente de la communauté de la RD Congo, Madame Deborah Luando. Nous disons, Oyobomona qui featuring a Redi à Miss dans quelques temps, Bokozwa, Bopis Nabino. Vraiment, encore une fois, félicitations à l'artiste héritier de la musique africaine, héritier Watanabe. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter un ami qui n'est pas inconnu à travers le monde. Je vais vous présenter mon invité. Lélo, nous allons essayer de parler presque tout sauf rien. Mais je dédie cette émission à Madame Lajoie Pichuna Amado. Yaba Lajoie et Deborah Luando, la Cléopâtre, la toute-puissante. Vraiment Deborah. Et c'est à toi que je dédie cette émission et à Madame Deborah Luando. Il est là avec moi, à qui je dis bonjour et bon week-end Milan Energy Chris. Bonjour tonton JV de la presse, Mbinga presse, Mbinga Zor. Ça va? Ouais, ça va, tranquille, et vous? Enfin, tonton, c'est depuis 2019. C'était prévu que tu tournes émission, mais enfin, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà. Message à Liboso et Kozalanini. Bonjour, Bipa et Nyon Sezouami Bino. Bonsoir, soyez en Aboutou, internaute Nyonso, Balandi Nyonso, ya Elenga Congo. Bonjour, Glody Diasuka, Tracy Mbelenga Pro. Tout le monde, vous retrouvez nga au Boebi, PO Boebi Ngate, PO Bolingara Tonton JV de la presse. J'ai dit coucou à tout le monde, quoi. Olinga émission Oyo, Ezala. Tata abiso zalo likolo mawana weza likolo na biso to olinga neto mata tinga yum to memanga yo zalo wa pilote nga zana nga lo wa simple voyageur
ça dit so lingito mata tomate so po lingito kita et dépend na yo. Déjà ces derniers temps on a la télévision, on a internet déjà. Les gens se posent beaucoup de questions mais à où tu wapi? À salani na musique au Congo. À yembe pas nani. Du coup émission, du coup à kobenga musicien. En bref, so bato bana posa ba yeba. Na minute oyo olingo sa nini? Olingo sa nini? Osana biso nini? C'est juste ces derniers temps. Merci tonton JV de la presse. Bon, on a les artistes Milan Énergie pour na ba ebi. Donc naza ko sala naza na studio parce que biso ba musicien boyebi bien musana biso za musique ko yemba ko bimisa ba chanson et puis bino ko apprécier. Donc na yeka kapona annoncer vraiment na binonio surtout que naza na studio nazo préparer bon tolo ba chanson ese belé maintenant o lingana bimisa première opus nanga o za première mois nanga na relancer on a ba réseaux sociaux na ba chaîne ba partout na ninga na singa na bino vous allez donc tenez-vous prêts. Donc pour nazo bois kakala mingi te loro moko boye. En tout cas vraiment na ko assassiner matoi na bino. Obinini na ko assassiner matoi na bino. O déjà assassiner ya liboso. Pour ça paye à liboso je crois ndé yango. Naza tellement trop sûr c'est un peu dur mais bato tozarana bango le roi ba Nico King le hit. Le roi ba Karine Somi, moi c'est à Pembe. Donc le roi ba Jimmy Ngoma, le fils de Dieu, le petit-fils de Dieu. Il y a Gisèle la Japana. Donc baebi Didier Ngombo, Gisèle aebi ça nga moto. Yo il faut bima, yo za vraiment artiste. Par rapport il y a bateau de Chanazarana bango, ndenge ba solo la nanga, donc naza surpé que pour ba oh déjà nazana bango ba bateau. Pourquoi pas binopé? Pourquoi pas bossepe la bo tomber pe amourir? Pourquoi pas d'ailleurs? Sikoyo ba grimace on ande ba yeso ke na mona ndule faut grimace ezala. Ngazo répondre à la question na yo na éviter na grimacer. Je pense pas bande qu'on a grimacé. Déjà il y aura déjà terrain en ndule ya Congo ya musique ndenge ezala. Par rapport et si ko lingo cha lokolo. T'es toi ba congolais. Plus que congolais que l'autre là. Na éviter vraiment yo congolais que nga kolega nga. Puis surtout toi ba congolais le balango muta bangisa muninga te. Biso tout toi ba congolais biso tout toi ba artiste siko no banga neti nani. Pour yango clan on va tobeta yango do ré mi fa sol la si do. Naza na respect beaucoup. Il y a ba aîné au babanda avant, respectons les gars qui ont vécu. Aux ana carrière combien de musique. Combien de temps d'années? Il y a moulaï vraiment. Ils ont un chiffre. So il obi vraiment na kanisa trop nazaki tout petit na la musique. Donc là par rapport à place na beta plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans d'expérience. Bon, on a évidemment une carrière professionnelle, dans le sens où nous avons peut-être. Plus de 20 ans. Bah oui, parce que depuis Nazaki chef Nangawaze quoi, je pense que c'est en l'année 2010. Nawaze ko yembani. Na yemba ina na ba rap na interpréter na ba bloga ba tu mais ngamo na disque na participant d'été. Aux ala combien de temps? Pas assez qu'on a ça là 2 ans je crois, une année et demie le mois bon on a le mois qui par rapport à Nazaï qui bo bino boyebi ngamba poto ba yebi ndenge zalara donc il fallait ko landela mama ramuso mike. Donc ça là que Nazaï qui prêté pour Okita mais vieux soit ça na posa que na posa ba artiste oyo ba Okita na ekine o baza dispo bon nga pour n'attendre Nazaï qui dispoté ndé sala qui o sala qui sur plus de 20 ans Congolais arrêté en fait Congolais arrêté na nini il y a Milan Énergie Chris Joe Morobo il y a plus de 20 ans il y a moi carrière Congolais arrêté na nini na batanga na yo na tout na ndule nini au Congolais soit vendre ya bipena o c'est Milan. Mais Congolais na yebi ki arrêté na part ya ngamo eloko te parce que na tikala on est autour le ba tout à l'heure na tikala bimisa ni vocal ni eloko mais ba fan o ya cultura pays vie ya monstre d'amour vient na biso Félix Oazé quoi ba yebi elongi o ba yebi ke combattant ba yebi ke donc combattant na bango yeyo to ba yoka ba yebi peut-être que na so une occasion te que tu na bimisa eloko yango wana siko na obi ke na méchant ya kosakana te po na yebena ko panza ba matoi na bino men na bilengi moko boya bien obike batu ba olanda biso ba be boelete na yebi donc ça veut dire que na 5 ans 10 ans 15 ans au panza matoi te oyebi na poto na poto ne toza boye mwana mukie
so essaye que fois à la jogo à botamina balé déjà na ba âge déjà ba 8 ans ba 6 ans on a déjà école de foot et ça pareil que na sport déjà au botamina ngai sportif moko congolais o aya poto na kimukolo azala champion d'Afrique aya apa bunda na ba compétition française oyo yebi aza bon na yebi gande ba jogo ebele Shadrach Meshach na pe sombote Chancel Mbemba de Midier batunga na yebi bangwana mais à part ça na yebi pe bato ebele mais o to sur la famille yangwana na koloba Sigoyo papa apparemment zobanga au matin on dirait pour on dirait lelo aux mois d'août non ni moi te ko ka matin ponga na ko kelo matin ah bon mais ça la makambu to leka ponga zo mona nde on dirait yo zobanga aux orchestre pour l'instant non nazo évoluer ngamo évoluer moko ça veut dire c'est-à-dire na ngamoko donc mais ndenge zalara na passa ba coup de main za na ba artiste o ba sollicitanga tel que Mabele Ankolo Jordan Koussa Modogo Abarambwa Junior Wendo Afula donc vraiment mon parcours ezali to préparer ma bilo mo ebima ndé na zo ebisa bino na ende que on a ba référence na yo. Ben oui, parce que les artistes, na évité par artiste on a tangi soki ozo reconnaître ba kombo na te. Reconnaître on a dit on a ba référence. Voilà les artistes on a yangai ba yanga auto zalara auto développera open na bangonde tozo banda makambo. Au jour d'aujourd'hui s'il faut peut-être parler par rapport à la musique lelo oyo pendant beaucoup de temps et là il est poussé yo de dire bon tonton ces derniers temps voilà moi en fait je vais donner à l'oreille à ba congolais musique au pour na monique net moi jar ni ne convaincre yo et convaincre ouais, parce que pendant beaucoup de temps 20 ans quand même et puis du coup to la muki énergie yeli biso na ki Milan aye ça veut dire que et là au moins convaincre yo mais motiver qui yo de plus. Bon, c'était quoi par exemple? Bon, tonton JV, merci de la question. Nous parlons dans le barak que au moins nous tous avons mukili boye. Nous tenions surtout à sa marque. Donc yoza yo. So yoza te to soit pesu ya yo ya boyete. Donc ngape nazanga, o nazana ngo eza kinga. O ezozanga na ndule. Kibango pe zala resala rapé bien. Nini ezanga na ndule selon yo? Kinga. Kinga yo ezani. Kimilan. Kimilan ezani. Kimilan zaneti. Na mitsiki na maboko no zazwa nunga yo pomano nganelengi elenga juvenal kibala te dize yo kawa nela nzela utakala roza motema enimio nela nzela utakala bidie ngombo diesel masalela yo turefele rozana motema nanga masalela yo toto myomi na motema chimingoma Gisele la japana Karine somi na sambwe kiboyenet ya kinga na ebite so yo kinga on a ce qu'on va parler batu babi wow merci ah bon tena tulioti tena ebite on a ba parler ce qu'on va babi wow ngana sana ba parler te pona eba so bobi wow vraiment merci ba ope ba obi mabe merci pe kaka obetaka wapi awa na poto nga zalaka nga moko na boite koza yo moko quand même oza artiste oui na betaka na ba yango na tunyo obetaka wapi awa na poto bon nde na to loba tozalaka na ba Jordan Koussa Mabele Ankolo donc les 15 si tout va bien toi na moi le remonte au presté boye bakaka bato balinga musique les 15 ezali rendez-vous aux opesa ya événement moko boye parce qu'on a tout par exemple les tuyaux za na bundes parce qu'on est bien que non les ala awa tout za na ba jonga et chaque vendredi samedi to na ba jonga ba tapis rouge ezali on se comprend donc tous on a rendez-vous au ezali habituel ya on a tout question est simple net yo na mikili na mboka na yo oyo ezali peut-être king hein oyo ezali mila énergie obetaka wapi. Bon, ah, tonton JV. Na remets la moi café. Vas-y, s'il vous plaît. Continue au loba. Nga na betara nga moko. Mais tu as sollicité
ceux qui par exemple master moko to collègue moko azana eloko abengi de Mila amoni que tom souvent Mila et ça la bien abenga na roya na beti ba o pe bazali et puis na lancer appel ba o balinga tom sous moi elo mo boya privé net moi anniversaire moi lo mo moi soirée mo organisation bo na post artiste mo wa embara bien nazali na ngai donc bo contacter nga na roya na robeta non na betaka ils ont rendu que l'opportunité sur Yeo, par exemple, au Moutou, Batobino, Bosuter, Bandou, le bobet, ça artiste. Vous savez, dans Moussa, dans Ossa, la Bobenginga. N'a rien à robet, artiste, ça a la frontière. Donc, ça partout. Quoi. Si on peut comprendre, et ça que au betara au cas où ce qui opportunité moro bimi genre ba fête ba soirée ou bien camarade moro un événement moro boy mettre bi rendez-vous au le 13 je pense ba bengio c'est ça fonctionnement ya musique ndenge les gars et pas na yo na ba collègue na yo c'est ça. Ouais voilà effectivement na ba concert pe na bundes na beta pe ba concert ba ça l'a invité. Oui. OK. Oui. Alors aux sala et ça disque ça genre album single ou ça nini? Non, ça là, bon, normalement, nous avons banzembo ebele, mais pour découvrir tout doucement, nous avons lancé nos premières chansons. Et ainsi de suite, tout que non, malin, single, tout le bara single, single, ça veut dire que tu vas faire comprendre que tu es la biso. Par exemple, Balobi Nabiso que si tout va bien au mois d'octobre, à l'album Légende. Je dis bien l'album Légende. Rendez-vous au mois d'octobre. Mi-ange, mi-démon de l'artiste héritier Watanabe. Vous comprenez que tout le contenu est valable. Si, si. Ce que vous avez expliqué, que non, vous allez comprendre. Vous avez la single pour combien de titres? Vous avez l'album pour combien de titres? Pour l'instant, vous avez un single. Single. Il y a une chanson Zoya, et repé sa couleur, il y a Bandegonaï dans l'album Oyekoyasima. Mais pour le moment, single. Tout ça rende tout ça là. So na embelinan. Bokoye bakaka. Na embelinan mutute o alingi nzembo pa ko contacter nga o asepeli nango. Donc Mathieu Tamboué solution en direct. Et ça n'a comme une s'il faut peut-être le single alors. Single nango. Ouais. Titre nango au secours. Single et ça single. Neto bara album comme une single comme na nini. Pour l'instant on appelle sinon nos album combo te nazaki na combo mo mais na longole on a réfléchir mais single ezoya kalate titre nango ya nzembo ngo au secours. Au secours ça veut dire au secours ça dit moi si azole là que immeuble bolingona ezozika ça dit bolingona ezozika ekene na ko ruiner azobele la sko ba pompier bolingo ba ya ko sauver c'est-à-dire des alara ba parrain ba tata moi si boya ko pesa moi conseil po mobile nanga vraiment azokende nazo sentir ndi azozala su yanga te yanga azolela au secours immeuble bolingo ezozika ebomelanga ba pompier mbaya wano kitengai nakokachwa Avanzamba sala Eva alalisaka Adamu mais ambonzamba sala chéri nanga yabenda kingai matoi voilà. Na ba musicien poto ba na poto na Europe ba ko chona catégorie. On nyoso ba lingo changa. Yo chinga na catégorie. Tu n'as pas posé question. Ngape na ebite. O ka bon ba lingo changa ba chinga kaka. Ponga vraiment mamona na maîtrise ango te. Bato ba chaka wana ba chaka. So beba oloba deuxième catégorie ba cheka nyoso makam mais essentiel dans la kaka pona za pona nzambi na za bata yo boyina za la menzamba lingina zala. Mesdames et messieurs, allez-y comprendre que c'est Énergie Chris mon ami à outil allemand aïe na Paris pour na profiter par rapport aussi à vacances ya rokuta na bandeko oyaye parmi bandeko oyaye tonton Joujou Kibalale yaba Kibala Chou est là. Alors bato bolanda biso odige na musique na biso bitumba ali musique ego misu bitumba mitumba ya musique yo yebi mitumba ya ba mingongo mitumba ya ba concurrence royale oyebi. Apport na yo ozo lingo mema na musique apport na yo o lingo mema na ndule ezani nato lo bango déjà je crois question oyo apport na ngeza kinga parce que photo yebati kinga yo wana kana tunako kinga o kinena biso na koyemba
Moutoumousou peut-être pour na pesa ouverture peut-être il y a réponse. Moutoumousou le non tonto par rapport à port na ngapela na ndule na mone ndule ngo ndenge zo kendele. Ndenge zo kendele lelo oyo ngana yena sala moi ndenge moko boya yango na tuni apport na yo na ndule lelo oyo ba vena yo bazali awa ba Suzuki ba vena yo bazali awa ba Nokolias o baza ba artiste ya danger ba beta ba Bercy ba beta ba Olympia ba beta ba Zénith bazali na mboka oyo mais vous allez comprendre que baza na fonctionnement ya vitesse tendenge zalaka en Afrique yo siko non seulement aux ana identité na nuana na nuté tu n'as en fait tu n'as jamais marqué dans l'histoire na culture ya mboka na biso aux alokola débutant o azobanda ba mécanisme nini oyo placé ba port na yo na ndule oyo ye nango c'est ça question. Bon na ega na po yo lingina répondre selon yo selon ngate selon bandeko ba otala biso kotala ngate metala soit moi 2000 ou 3000 peut-être la bateau ba Hollanda yo. Donc on est dans le bas na mega okota na mwa kati kinga wana c'est-à-dire na ebito to kanga na yembi donc na zo yemba ozoka voir na lokola ya mutu moko boye peut-être na bon na ebi na ko tuno question te mais ce qui n'a pas dit quand je chante na ebi ke ba oyo kanga bato ba yo kanga ba bi ke ah au Milan muto yemba eza jangai le rapport na nga ezali ka ke réflexion na nga e komeli na nga ba nuance na nga elongi na nga ba mouvement na nga ba chéri o nga na bando tchana ba clip ba tonton o nga na bando bing sablo na nga donc kinga na memi na musique et aka lokwa matete mo bo ezanga ki na kata ba komi na musique na bilo wana ezalaka déjà ya moi si bo ba tchaka na clip ya tonton mo ba zaka mais ngape na ye na nga parama pe kolongola mutu te pour sana ka to fanda tango yemba ko se identifier na nani nga ko s'identifier na comprendre maintenant question dans les genres question na zo yemba genre modèle tu t'identifies à quelqu'un modèle na yo moko boye par rapport ya ndule na apprécier rande ba musicien belé ba tout o ba sala la musique na bango bien na linga bango tout ozana modèle te na ndule so na bina tanga misusu ba kanisa lokwa na parti pris na boy go tanga modèle na ndule modèle na ndule za ba tout o ba sala la musique bien ba modèle na nga ba sala la musique bien ba nani oyo yebi ba c'est belé so ba roza la 4 ah mais ba o no tanga bango te sala bien te ngana tuno so ba roza la 4 na bato baza ba modèle ba sala la musique bien marambo fo botika ngo ya liboso bino mbo bebisa biso na ndeni ko siko tenga na tanga 4 mo yebi na Congo to aka na 4 musiciens te siko ba o ngana ko bosana na lobi boye et ça mabe et ça que na bandeli sous question na tuni modèle na yo na ndule nani batu nyonso o bo sala bisala bien batu nyonso o bo sala la musique bien soki ba yebisaka yo pour moni moi c'est kitoko avant nanu ba yebisaka kitoko ata la miroir ye moi yebi que na vrai chéri pour oyebise pe ka yo afo mo biso kosi pour il faut amier ba connais-toi toi-même yo mo eza place aux omiyebi so ça la musique kitoko coup de chapeau so pour ça la mabe continuera na mabe na. Alors parler de la réalité à musique lelo comment tu peux analyser est-ce que tokolo ba ke musique ya Congo eza ko évoluer en ces jours ou bien quelque part tu te dis non voilà tonton musique à Congo c'était avant mais en ces jours comme une moins ba difficulté moins ébélé sur quelques plans la culture. Nalandi bientôt lobby na bandeli question musique ya Congo lelo tu te dis que ça ko évoluer ou quelque part aux ana moi ba regret par rapport à fonctionnement ya culture ya lelo en tout cas tout ces marchés pena monter tout ces voiler la face comme on le dit musique na biso za moi baisse meke la ça beaucoup contredire ngate na banda parce que tu ebara musique à Congo à l'époque tout ça au top hein mais lelo par rapport à bon bah peut-être il faut accepter que les lobbies sont du couple lobby ça ba camerounais ba ivoirien ainsi de suite mais na lelo selon nga pour engagé ka kenga na omona que toi na moi baisse meke wana moi baisse par rapport à ba polémique ils ont ça biso sima mais ba polémique ya ngona mtesala ndule moi je pense pas pour tonton j'y vais tant yo sombara CD oyo ka polémique to yo ka musique voilà to yo ka musique to yo ka polémique c'est-à-dire to betande musique ba doit juger par rapport à musique parce que yo sokoza maçon ba juger ba robengi ça par rapport à ndingo zo tongela ya te que par rapport à ndingo zo loba ah jo loba bien ko tonga ndako ko to ko loba ni ko tonga te ko loba o te mutesala la musique donc tu penses que polémique et ça base les lots
il y a moi baisse dans ndule ya Congo lelo. Je pense. Alors namboka na bino kuna na Allemagne. Ba mila ya boyoboza bokoza moi ba combien? Ba mila moi ba débutant moko boye. Moi pena ba na posa moi ndule na bango za la reconnu na niveau moko boye. Voilà ba ba banda carrière. Ba mila ya boye na kanga moko. Donc on a milo saka yo moko jeune artiste. Moko mila na ebite so mila muso azabima. On attend no soto kokana. Donc moi ba soirée saka yo ka mutu no za na mila ba mila nde ba kanga moko. Non, artiste bon. Baloso madesu kwanga ba na bango mais ba mila kanga. Baloso madesu c'est quoi? Pour na botanga nde kombwa. Pour ba koma okangisa bato yo ebite état de droit. Teta sayo tolingi biloko wana te on obikaka bolimbisa na bengi mutu madesu te zaka ba exemple ndo ba point. Madesu no benga ba collègue na yo ya ba musicien na bengi mutu te madesu yo ebi madesu ti. Ebi kwanga te. Fumbo ebi yango te. Na ebi yango. Yango na lobi ke kwanga madesu fumbo pona boyo tanga nde ba kombo bato. Donc na place la bango to chata mo ba kombo rolia mais Milan zali na katikati. Milan la ramoko. Et puis tonton JVP je pense qu'à la ramoko. Na comprendre ne pena que non polémique et ko ma musique ya Congo. Merci beaucoup. Raison pour laquelle yo mo posaka na kati ya makambo. Donc na zio na moi propre piège na yo. Zo guitare na yo, o me gosala ba meloma na yo plaisir na bato tout balinga yo. Na betra biso ta mo loko mo boso ko compliqué biso pe na moi ba interprétation c'est o convaincre biso que Milan zo. Merci tonton JV. Na dédié Nzembo na grâce Ramazani le Boga, Astrid Chanda Ben Mungia, Nico Hitz le King, Bana Bundesigna surtout Ardine Keto, Yaba Keto là. C'est bon quoi. Siki na maboko no zazano ngayo bomano nelengi elenge mokwa makoso elengi ya rose zalaka na miso nzela utakala rosa motema enimio nzela utakala tonton j'y vais basalela yo tour Eiffel la motema nanga basalela yo toto miomero zina motema ya Milan basalela yo na motema nanga rosa na silva la sangi bolingo yozeli singa mula ebele ngala patiente lokola ba Kristo bazelaka bozongi ya mwana nzambe ya chobotulu nyaka chiko mulele nalela Jordan ekusa nga Jimmy Ngoma le petit désir Gisela Japana nalela ngombo ya ba Didier Jinora Fula Poupée Barbie Michombita Sony ya ba Vemante 10-0 tonton j'y vais. Merci. Bravo l'artiste, bravo. Voilà, soutenons nos artistes congolais, comme je l'ai dit l'autre fois, on est là pour promouvoir la culture congolaise à travers le monde. On ne peut pas être basé seulement dans bateau, on est là pour recevoir tout le monde, bandeko, tout bana posa que to yamba bango, même pas moi, ma collègue Baza Ebele, n'hésitez pas de nous contacter. Moutakoka na Mukilazate, on est là juste pour que to et danaka. Alors, mon ami, Nayebite, à quand vous pensez la sortie officielle, il y a single Nayo? Bon, sortie officielle à single, merci Pena et Monsieur Bandi. Sortie officielle à single Nanga Eza pour bientôt. Tenez-vous prêts. Oezara ba Miss Girl. Repa Ezoya. Bobong Samatoi. Boyoga Milan énergie. Nanga danger te. Naye nanga pété ke koyemba koleka bato. Mais naye ko compléter esengo.
et alors to fandaki na feti ba Didier Ngombo Diesel ba laki ba Rika Somi ba laki ba Del Somi ba laki to surtout kaka bo tonton JVP aye aye ko kutane déjà ambiance mais aye ko bakisa bilengi yango nena yeko ça na musique. Vous ne pensez pas un genre que Kinshasa, vous avez déjà dans mon bureau, Moroboye, moi porte-parole, Moroboye, les gars rappés, na Caribou variété, Nenges à la Rakaka, malgré que évolué dans nous Yomoron pour l'instant, vous pensez qu'il y a établir bureau au niveau Kinshasa? En tout cas, on est allé. Projet d'avenir. Parmi les projets, Nanga aussi, oui. Ouais. Donc, nous avons salué Patrick Mboula, Juvenal Makoso. Donc, Milor Nsasa, Pichu Kabouikou, Olga Kiboti. Donc, on est à staff, Nakota Kinba, Bongisaba Makambo trop. Pour Kalamingité, Bourubando Rosoa, Marambo et les Capotes. Les gars, na TVT, tonton Jiveto, on est l'or lobate. La rose est la peine à moi, pisse, moi, l'or morebima. On est notre épisode, nous, moi, on a libo, soit botama. On est dans le yapé, on a solo bas, bino pe bon, on a pe œuvre, et on a boy golobamingi, mais tellement la monde qui a commis fin prêt. Donc, Tsunga, il y a biloko c'est bimi, il y a on a eu servi bino moi entrée quoi. Il y a on a tout bah ils a repas et soya. Donc là quoi on a ils a projet zali ton on a tout rota là, ce qui peut ndeka nature et même biso ce qui peut faut mouvement ça là. Pourquoi pas? Bon, tout le monde a parlé, on a pour ça savourer moi, savourer moi, vocal, moi, ngongo ya boye, et ça la moi rendez-vous moko boye, la moi fin de semaine, chaque week-end. Donc si on peut retenir que pour l'instant, tous en nous na moi adresse na nous pour l'instant au niveau ya mboka na yo place aux ali jusqu'à ce que tant on a contrat ba sponsor on est au zonga sur la télévision pour na ko pesa biso pour plus d'informations. Exactement, donc pour l'instant on a noté mais ils ont déjà en cours parce que toujours sur là on a bureau kalamingité boromo na rara donc baloba les finalement monstre alobaka Bobangate et pas ibakei na mbunda pour boyo rara tant ba obeta donc boye bakaka évolution mais ils en cours les dans tout le bas donc voilà mon makambu kalamingité zo banda boromo na ba dondo passer ba no pesa ba information par rapport à artiste na bino Milan Énergie. Donc staff pena et fandi déjà na kuzu mais kalaté tout lancé ma kalaté. Vous avez aussi quelque part de penser à un artiste congolais que tu peut-être dur que je rêve il y a okuta anaye genre conseil ou peut-être aussi à Rolobake s'il peut apporter quelque chose une carrière à cause de là artiste moro que tu penses? Artiste moro que je pense que pour soutenir, c'est ça. Artiste congolais, au monde pénal que non, parce que tout le monde a artiste congolais, au belé, ou peut-être battu belé, bayebi, au artiste battu belé, ça n'a pas ça va coûter en bango. Voilà, ma collègue quoi. Moi, bayaya na yo moi béné, na sens soit dans zoloba. Bon, Ferrego la Jésus des nuances. Donc, Aza parmi bateau, si tout va bien. Donc, Modogo, il y a les Abarambo, tu as un peu dans studio, tu as préparé le featuring. Il n'y a pas boosté un junior Windows aussi, tu as un featuring. Jordan Koussa aussi m'a belé en colo, dans featuring PALI. Donc, les artistes, ils n'ont pas boosté. Dès qu'on a une question. Merci beaucoup, nous sommes presque arrivés vraiment à la fin. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je ne sais pas, aux manager, genre producteur, ou bien aux anani par rapport à Milan Énergie. Non, moi c'est juste un simple vrai ami. Tu tiendras toujours compte que notre frère vraiment talent cassé. Chaque fois, bon, s'il faut peut-être comprendre que staff technique, il y a Milan Énergie. Merci. Merci beaucoup. Comment on a mis ce Toureba? Comment on je réponds. Je mets non précisément. Il y a les petits-fils de Dieu. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors nous sommes arrivés presque à la fin. Bateau bana pour ça va contacter yo. Maintenant si pour une ouverture, il y a maman rebelle, ba ça la comment? Bon bateau bana pour ça contacter WhatsApp nanga ali 0049 code Allemagne 152 152 Lisusu
80 577 net en France, 577 net en Belgique. Site nanga ya YouTube ezali bobeti kaka Milan Énergie officielle. Ouais. Facebook aussi Rami Rama. Rami avec Y Rama. Vous avez un message moro yasuka peut-être la question que tu pensais que na tuna mais na sali ngote soko ozanango comme ça pour que tu clôturer l'émission. Message ezara yapé ba congolais to lingana to se soutenir entre nous, to rester vraiment soudés parce que je pense que union ezali force moko de torolonga neti baboué to se soutenir ceux qui moninga za na projet il faut toujours qu'on soutenir au lieu de critiquer on soutient d'abord. Donc tolingana mingi bana Congo ekolonga donc on a lingi bino ya trop les canaux message ezara ya paix et puis message d'amour. Merci beaucoup Mila. Nabi un artiste moro za so tala modèle oyembelobi toujours oyemba fo makasi. Aza Juvenal Kibal. Na yemba te. Ayemba te. Ah chanter. Mon bina bato bina bazo ba chance olenga na beka. Bazo ba chance. Mais nous le bina boui. Ah non, bachala ba fois yete. Aza. Arozala. On dirait. T'es sûr Azana yo lobi Azana et c'est fini hein. Azato azate. Arozala. Oui. To komi na sur Arozala moi ko be mi balé vite fait. Oh ba yemba bien te. Vite fait. Tedi zonia yemba bien te. Aza cameraman. A tedi za cameraman na. Andu nduleman. Didier Ngombo ebo yemba te. To komi na suka bato tout balingara tonton Jojo Juvenal Kibala. Un grand merci. Je rappelle que je reçois un ami qui nous vient de Allemagne na mboka o na masolo pena evandi Milan Énergie Chris. Oh azana moi parcours moko très vraiment moi autogolo ba ebele mais il n'a pas pu ressaisir cette occasion là par rapport à la réalité ya ndule na biso. Batabo baza ebele bazana ba cacher moko o bazana ba tala moko za brit. Non basalela ya ngote baza ebele mais nde balobara ki musique ya Congo eza munene tando eza munene c'est juste ka poussa muninga avanda mboka eza munene bana biso pe awa babotami ebele bana mwa batala oyo mais opportunité eza pena te yangwana bato tout to pesa ndeko chance numéro ezali wana ba contact ezali wana ba adresse autour a pesi ya réseaux sociaux ezali wana na bike soki album ebimi obe single ndinga zolo ba bon ba production peut-être ebimi agozongo la subiso awa na Paris poto meka ko partager ensemble avec Yé na ba programme là et encore une fois merci et bonne chance. Ngana bossa na Patingo London. Mbote. Nalobi encore une fois merci et bonne chance. Merci à toi aussi tonton Juvenal de la presse qui bala chou hein. Merci. Merci beaucoup, on est arrivé on a à plus 243 Africa plus 243 télévision o ezali moi sinanga yami balé o na zui ces dernières temps bozo monanga elengi ya Congo te c'est ça donc elengi ya Congo ezali ndako o yangai mais ces dernières temps bozo mona yango te to komi na moi système parce que ça chaîne à télévision ils ont le kana Kinshasa ndebo moni mikolo toza awa donc mikolo toza toujours koto bato tout bana posa ya ba commande n'oubliez pas de nous contacter nde bozo mona toza ba kachine toujours o azana posa ya t-shirt ya plus 243 bo contacter tonton Juvenal tozawana pona ko kabola esengo o ezanda kunanga elengi ya Congo Glody Diasuka Tracy Mbelenga ba partenaire à vie. Merci beaucoup na confiance na bino. J'ai dit un grand merci à la grande famille ba obalanakanga na Kibokolo madame Malonga Aïcha. Pourquoi pas aussi à Carlos Mouzouti Kibokolo. J'ai dit un bon dimanche à celui un bon week-end plutôt à celui qu'on appelle Anaclé Kalonji, Eric Kandengue, monsieur le maire de Damari, mon ami fils Nkomafi. Nous disons un grand merci à Rio, le président Mouele, à tous les amis Ricky Bakakana, pourquoi pas aussi à mon ami Jules M. Beka Boza, tellement ébélé, Cédric Obambo Boza ébélé. Et à mon caméraman privé ici à Paris, parents français et en plus aussi mon ami T10, on est là et il n'y a pas de souci. Je salue aussi à moi, ma famille, à moi, mon épouse, madame Mbelusha Kibala.
Diamant d'État collection privée, Ariana, nous disons un bon week-end à Lauriane, Malolo, pourquoi pas Astrella, Stella, on est là, il n'y a pas de souci. C'était votre humble serviteur, tonton Juvenal, l'ami de Mike Pembo et de Getty Mugaba, mon oreille, n'oubliez pas Madame Lajoie Pichuna Amado. Nous vivons l'époque de Deborah Luando. Luando Yaba Deborah, René Mbotambayo Yebi, tonton JV. Batekindo qui va sominganga basale lorote. Avec les nababa baolia na butu kureke na robi samuninga ke kureke devoir à domicile. Boya tonton JV, au rebelle café au lait. Bye. Bah oui, hein. Normalement, il y a des gars.